Mais medley ya fait rigoler au début wario batakayi et bagolo makasi na yo pe batakaki moi mingi pour koloba ke azui yango pas fallait toi copier fallait déjà fallait azane loko te faire ko copier jamais na carrière na so que pendant la définition de musique faire un loko a copier jamais ko copier fallait a copier na nini. Parce que si on a quartier latin, bah ça il a autotune, to et si on a confiance ça il a autotune, alga ça il a on peut faire été ni soleil ni bourreau ni tonga tu bah muto bah ça il a autotune à quartier latin pour la facilité à muto boy. Donc faire azan elo quoi copier falité, aza leader il y a génération yo avec tout ce qu'il a derrière lui, na ba réalisation, na ba voix, na ba nzembo donc c'est un peu ça. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Big up la famille. Mote bonjour. Big up, big up. Nous vous saluons. On vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend. Nous sommes Boalou de TV. Katazoba, la chronique Intello. Faite par Eagle Woman, la maman des aiglons. Ndeka Izalaka, Ndeka Tokindaranango. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi? Bopesaka bazoba maloba te bana mike baokanza neti baoloba makambo malonga nayebisa yo makambo ndenge ezokendela bato bakozanga maloba kodefendre mutu ngala komo sentir déjà ke ndenge makambo ezokendela dimension oyo makambo ekomi kozwa ba proportion oyo makambo ekomi kozwa ba enjeu oyo ezokota na musique ya lelo ba kwado ba okomozanga maloba koloba bientôt ba ozanga maloba ya kodefendre mutu na bango basi bakomisa bino na suka batio pe na situation moko boye ozomona awa penza tokoloba nini bientôt ba kwado ba ozanga maloba kodefendre mutu na bango. Alors Jazz Kavulu étant à Kinshasa, à Salaka plateau na ye o ayambaka kaka bato fere ndenge bayokana mutu na mutu alikaka na tour na ye. Alors nayebisa yo kozala mayele ezalaka pasi kozala mayele eza pasi kozala mayele ka oyo ezala facile te ya kozala mayele. Alors bayambi batu liboso to monaki ba ex DMC alekaki wana aitalaki buzoba na ye to monaki batu balekaki bele siko to ya tata mwasi ya bana ye pa ye na tour na ye aye ko itali buzoba na ye comme d'habitude. Chaque fois na mona ka tata mwasi ya bana nazonga gara émission wata misa wata pena bifale okoma vo yambanga fale okoma pene bele nazonga gane misa wata chaque fois na mona tata mwasi ya bana bo wane lata etikala esili na bisa yo na ifasiki bakabola maele te ba dispensera cours. Au moins il arrive un moment pour tout ça la différence. C'est très important de faire les différences parce que vie et kabola déjà bateau. Na vie déjà kabola bateau. Si un chronifoiti aye koloba na TV aye bina epena koloba te, on peut comprendre. Si un youtubeur ou a fungoli la chaîne na ye pozora ba vue aye koloba zoloba pena bien te, on peut comprendre. Mais ce qui mouto aussi quoi mema déjà mukumba ya ifasiki aleka déjà na ifasiki mema déjà ngambo ya kombo wana ya ifasiki tango zoya na TV tout ne t'est pas permis. Tata mwasi youtubeur on comprend, ba tiktoker on comprend, ba bato ba découvrir ka ba réseaux sociaux ba koti ba sala ba vie ba sala ba mbongo on comprend. Mais yo muto tangi l'époque à Mobutu avant ba TikTok na ba YouTube ya
okenda pe classe sukul na tongo olati oke classe ozongi ofuti minerval boye bima na bino ga ba tente na ba YouTube héros. Quand un journaliste de profession s'exprime, il faut tout s'entendre différence na ba Karine Mokonzi pe ba bana ifasite. Il faut tout s'entendre différence na ba banane. Banane on ba kota YouTube kana loenge sans passer par ifasik. Donc voilà, une journaliste ou un journaliste de profession, ce qui est na TV, il faut tout s'entendre quand même différence na ba YouTuber na ba TikToker. Ozoloba aucune aisance, aucune élégance, aucune intelligence. La question est posée par rapport à Medley, ou artiste abimisi. Batunyo simplement que Medley wana tango ebimi par rapport à Medley, ba warrior bazoloba ke fere alandi Fali. Yoga réponse Fali anelo mon côté offert ko landa na musique. Banda ko prouver omoni un intellectuel soka zoloba mutamayele soka zoloba okoloba likamoko te alotiki osote okomi na mususu fokenda na ba ide tina suka Fali anelo mote ofera ko landa na musique banda ko détailler place ono omona muta détailler te akemba la moko ofera za leader ya génération oyo ça n'a rien à voir na Medley. Expliquez Batou par rapport à la question posée. Est-ce que Medley wana fera landi Fali comme le disent les warriors, oui ou non? C'est ça la question posée. Qui n'a pas souka? Soko boy ke fera landite. Prouvez biso ke landite. Yo komi aza grand chanteur na musique boye aza leader à génération. Ozongiti na ba quartier latin. Question eza ya Medley ya 2024. Mutazongiti na quartier latin. On a quartier latin soki batiaki autotune et l'ingake ezala pour la ferité. Donc on ne retrouve pas la cohérence na maloba ya mutu par rapport à la question posée. Yo na bisaka bino bo pesa ka bazoba maloba te bana mikeba okanza neti baloba mamba bien. Tant que ngala na YouTube awa bino boleka te na babiloko aboy. Wana eza kolakisa ke mutu ana réponse te ya opesa na question wana parce que ayebi na yeke fera alandi. Omiteki déjà. Na réponse ka opesi ezanga mutu na makolo wana. O trahir déjà Kora. O trahir Kora mabe ofundi pena ki oui alandi. Poza na ba élément te ya ko défendre pour prouver biso ki alandi te. Fallait que au bout de ton idée. Est-ce que faire alandi Fali na idée à Medley wana? Non, alandi te. Pourquoi? Parce que Medley ya ferré et salamina position telle et salamina à adresse telle et salamina année telle et salamina ba format tel alors qu'il fallait nan to monate à sali le moko na format wana. Soki pena bozaki na raison olinga oke nango boy. Mais le col a bino mo boyebi ki alandi po alandaka. Yango moni ozani réponse à bien ya opesa jazz. O tata bani oke mopandi ozongi obaluki okei boye. Ti opesi ka réponse te. Zonga na ba quartier la te. Autotune na makambo Medley, qu'est-ce que ça a à voir? Na Medley yo batunio si réellement une idée à Medley et la idée moko na ofalisia sala. Le premier artiste congolais où a travaillé na studio Color, tokolo bakeza Fali. Clip yango to yebi yango boke na chaîne na ebo mona ngo par terre. Par terre, titre nango par terre. Pour la première fois, tout le monde a fallu abimi Sinzembo. Tout le monde a clip, tene bataka ba voiture na clip, bana basi balati kitoko na clip, mona mwasi moko boyazo bima, tout le monde a scénario ezati. Artiste a télémi kaka avec un micro pendant azo ningana sur place, na fond unique. Pour la première fois, banda musique et banda, tout le monde artiste a ça la clip ya Nzembo na ye na format oyo. Fond moko a telemi place moko, micro pe telemi place moko, Nzembo mobimbe bandi pe sili bongo pour la première fois. D'accord? Pour la première fois tout le monde a format oyo. Alors faire alanda ki yango na ma liberté, tant abimi prison ayembi ma liberté, asala pe ka clip moko na fond moko unique ya jaune. Alanda ki déjà wana, apotanga sisi ko landa wana, lokola lula tellement ko landa monique kokite, alandi lisu na Medley.
Quand on parle de Fally, on peut facilement trouver des preuves. Il y a pour brandir que tala awa. Mais lorsqu'on parle de l'autre là, trouver des preuves, ils ont capacité. Il y a un batu ba défendre kaye. La fin à carrière, bah comment on a un problème. Bah comment on a un problème, soit il y a moutou, soit il y a cohérence. Parce que dans le sens il y a un sens clip oyo ya color, studio color, par terre ya Fally. Ils ont bien avant tout ce que fait la Sali na ba fond unique. Allez vérifier la chaîne. Et bien avant biloko tout fait la Sali na fond unique après. Tolobi kate que so muninga Sali loko avant yo Sali après forcément hollandais. Ils ala bongote. Mais pour na faire ils ala pena bongo. Yé pene ils ala bongo. Suivre Fally ou rien. Donc, il ne peut pas proposer autre chose au non Fally à salité. Nebisayo ezamawa. Niveau ya ozala borné boye na ona mona ngoti banda aribanda. Donc, pour tout le monde a formé mususu ya kosala clip ya forme unique, il fallait qu'à Fally na no banda. Tout le monde n'a pas Fally qui et ça la marape boye. Nde ye pe ya koyeba ke toko sala pe boy. Eko banda na yete. Pourquoi eko banda na yete? Studio Color et botamina 2024. Moi je pense que ce total la biographie à Studio Color to mona e banda déjà kala. Il n'a kala wana fait réexister déjà. Mais pourquoi il n'est pas allé là-bas avant Fally? Nde côté makambo evandaka yango. Makambo evandaka nde koto. Tout ce que Fally fait, ya makambo existe à nango déjà, ils ont nango à la portée de tout le monde. Mais pourquoi ya kendaka kuna te avant Fally? C'est ça le souci. Studio Color ils ont déjà. Si yozo a la musicien Studio Color ils ont déjà. Okenda kuna te avant pourquoi? Et même si yaki ko salama après. Pourquoi Okenda ikuna ka avant? Il faut ya kaka après. Il faut ya kaka après. Ça dit que le mec, moi je vais vous dire, je vais vous signaler un problème. Dans ça, là, on a une émission Moussousou Ezoya. Je vais vous relever les problèmes où ils ont guetté artiste Mboka. Je vais vous signaler les points rouges. Ma point rouge où ils ont s'annoncer mal pour na You Arena nae. Il rate beaucoup de choses. Avant un grand concert, le roi You Arena, c'est un danger. Il y a un feu rouge. L'artiste a commis qu'on sentir que tout ce qu'il donne ne donne pas. Tout ce qu'il donne ne donne pas. Si quoi stratégie comique à nini, salelo moko bako kanisa ngona Fally pour exister. Salelo moko bako kanisa ngona Fally pour que o exister. Donc, seule technique ou éthiquement un artiste à Bovan yango wana. Depuis abandi ko bimisa ba clip. Depuis abandi ko bimisa ba clip. Clip mon côté o esali batu wow. To o elobisi batu. Donc, il y a un monument changement de tactique, to kota système à medley, mais tout ça la monde nini, tout ça la monde a neti Fally na fond unique. Tant bando comparer à mon internet et au sala biso quand même toujours exister. Ça c'est parmi les dangers où ils ont guetté carrière ya mwana wana. Atiki maboko ne mobimba molimo mobimba kana maboko a Fally. Donc comme si yemo comme sentir que mambo epesa sauter. D'où na koleka a Fally. A sentir que mambo epesa te. D'ailleurs ça depuis dans une émission passée. Bon compter année où bandi ti place de commis. Tout ce que l'artiste là a réalisé, combien de simbité, combien de ratés, il y a eu combien de ratés? Beaucoup. Beaucoup de ratés na makambo mingi au fait à Sali cette année. Beaucoup et alors beaucoup. Vous banda compter sur tout ce qu'il a eu à réaliser à Néo. Vous remarquerez que 80% de makambo Sali à Néo est simbité.
Moi, 20% kaya makambo nde simbi. Alors lui-même, l'artiste a commis qu'au sentir déjà déclin Zoya. Rien de ce qu'il fait n'excite personne. Tout ce qu'il fait n'excite personne. Tout ce qu'il balance n'excite personne. Makambuto azocha, ils ont attiré moutoute, ils ont excité moutoute. Alors, seule solution est tikali, coller fali. Ce qui medley oye kokanakina, clip a fali o te, nde ya roto le belango boete. Ndepe jazz a posé question nango pete. Ndepe ba warrior ba yepete balo ba keo a triché fali. Donc, pour naye, même le fait que ba warrior ba zoyaka qui a triché fali, et ça elle est déjà promotion. Mais sangwa mawana nyoso wana malgré promotion wana contre promotion wana ba osaleli mambo esimbarate. Malgré forme wana ya promotion parce que wana ba lobaka so bozo lobela likam même en mal. Ata bo critiquer loko na ndinga mabe bo sala ngoka promotion. Malheureusement pour lui, même ndenge ba osa ele promotion na ndenge ya koloba ke alandi fali e simbakati. E pesarate. Artiste abova, moni yo fozonga ka ko sa ba nzembo kitoko. Tant que osa ba nzembo kitoko te, o bando sila déjà. Ozo bando sila. E nayoki soupçon moko boyeki babi album urbain ya fali ezo ya Tokos 3. Babi bor wana yana ba nzembo ya osakana te na kati. Donc wana so ye vanda na terrain fera ochata vocal te simba. Ata single ata vocal moko esimba te. Yo il faut sala ka ba nzembo bien. Tant que ko sala ba nzembo bien te. Obanomona ka ba clip ebima esimba te. Obimisa ba nzembo muta okipe yango te ka bongo kaka ndengo komi mikolo. Po mikolo yoko na kosa bino te depuis ka dynastie bima eloko moko te fera sala o iza ko intéresser lisu batu ezate eloko asuka interessa ki batu o biso tout mona ki toyoka ki c'était Bizorbi beta ki sala sauce na bangana vana boîte na oka Bizorbi beta. Pourquoi? Parce que beta ki. Donc depuis Bizorbi beta pesila. Tout ce que Ferry a fait avant ou après, et le moment qu'ils ont intéressé Batuizati. Et lui-même commence à sentir ce poids-là. Il commence à sentir ce danger-là. Artiste assis là à Bongo. J'ai fait plus d'une émission quand on a chaîne Nanga pour expliquer comment artiste assis là. Artiste assis là lorsqu'il ne propose plus de belles œuvres, Batu va se désintéresser nayo et s'ili. Ba manda ba sila bongo, ba Marie-Paul ba sila bongo, ou rappé auto sila bongo, malgré mikolo ya komo linga zonga. Artiste sila bongo, nzembo eza asuki toko te, ba bossa na yo. Et ye moko artiste a komo sentir déjà danger wani komo gete. Solution na ye asuka diembe la fali. Da boule na ye siko ezaki lokola écologie rataki, medley bima, to bando comparer ngona nini ya fali. Et pesa mo gaz. C'est la seule solution à tikal nango. Succès ka ya comparaison. So ba comparer à du succès. Ba comparer et alandi fali, et alandi, et fali si salango, et sali après. Succès na ye tikali ga yango wana. Alors qu'un artiste digne de ce nom, akoki ko se contenter jamais na ba succès ya modèle wana. Artiste il faut bimisa plan na yo et beti lo wa 207. O bimisi loko na yo et beti ndenge Bizorbi betaka. O bimisi eloko na yo e cartonné simbi batutu ba olulango. Succès a vrai ezalaka bongo, succès ezalaka te so andi ko comparer na mutu asalaka boye asali boye alandi nde succès yango wana. Et malheureusement artiste a komi na ye ko se contenter nango parce que c'est la seule formule qui marche actuellement pour lui. C'est la seule formule. Mama, yo moni muta yembi na ba soleil wanga, na ba ya Jackie Molopo, ayembi na ba déplique ba miette de son, album ezo kana kati. Yebi chimie au artiste à 8 après échec ya dynastie. Parce que lui il avait misé sur ça. Aba ka kende to sangana boy bor et simba. Sko bo sangani pena me simbite. Mais formule nezo chimite. Ka po balaksa ka défaite boete. Chimie ezo sala ye wana nde bo mona ye wana ya osakana te.
azo regretter, azo raisonner ka comment na koyemba na bambiaka nyoso mais album est décollé kati. Ils ont traumatisé. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?